Ouais, bandeko, bokoto, comme d'habitude. Toye, déjà. Bandeko, bokoto, toye, pour Makambo, c'est très important et surtout victoire, pour la biso. Yango monique toye, koleka, pour na koya, motiver bino. On soit à côté, s'il vous plaît, beau partager. Je pense que information ils ont circulé ndenge mais il y a besoin de vraie information à Makambo Wayambo. Ils ont na Facebook nae ou bien na Bokoto TV. Bandeko tout oyo boyebi ke bozana ba site belé bozwa image oyo ko za revendiquer na motute po Wayambo azali ya peuple. Ça veut dire tango to sali boye site na yo soki ko zwa image oyo pour na ko faire véhiculer message ba tutu ba yeba vérité ya Makambo Wayambo sans montage, sans sentiment, biso to ça ba biloko sentiment te partager en monde ko ngai na moni déjà bozo kota ibele soki olingi Wayambo partager émission oyo po izana bandeko la biso bana Kasai ba musu ba Bandundu Équateur bazana ba Congo tolingi to ebisa bino na étape ni to comme pour le moment pour tozu ba pele belé par rapport ya Makambo ilika kilobi tolingi to ya lisuko éclairci ni bino po bo paniquer te. Bo paniquete po ba kadia ba osala tout ba kotisa bino ba information ya lokuta ya moto senge pa na bino ndeko na ngai soko zolanda biso na Facebook. La première des choses, partager po to ligne émission et circuler mutu so za informer po ba ya ko gobe ba fausse information te. Seule page o e go pesa bino vraie version ya Makambo Wayambo ezali awa na Facebook ya Emoko Wayambo mais mutu ajiraka Wayambo directrice yo mona bulbaka ke Wayambo tozo komela yo muto ajera kaye yo Wayambo za trop ba Facebook te talaka po za leader mais ba information na bino tout ba salutation na bino tout o bo komela kaye tout e komela kaye soki atangi ayebisa kaye continuer toujours na ko continuer ko tinde la Wayambo ba message bande ko bokoto ebele avant to yebisa bino étape ni to komi na ba ndoki oyo ba okanisa ke bako étouffer bako boma combat oyo o ba okanisa ke bazo bomba na sima gouvernement française bakanisi ke bako ya ko étouffer biso bande ko bokoto na ozela bo matamo ebele poto banda déjà ko lobela bo partager bande ko ngai bo za oya yebike alinga Wayambo oya yebike alinga peuple mokonzi oya yebike alinga nation na biso partager parce que oyo Wayambo za victime ya amour ya patrie. Wayambo za victime ya amour ya peuple na ye. Yango to eko pesa bino information ya espoir muto a décourager bino te. Na sima ya France bandoki ba etondi ebele. Bandoki ba kadi ebele ba bomba na Makambo France wana. Mais to si to beti bango premier round, to ke na tozo expliquer bino eloko nini ezo sala ke ezo leka pour le moment to expliquer bino po mutu moko ya komemela information ya nzela te. Po bazo tondi sabino ba information ya nzela ebele o Wayambo basali bo o ba ko refoule nanya ko refoule Wayambo nani boboza malade bino boye bakate Wayambo azana lien makasi na ba membre union européenne. Ça veut dire bana na basi moi sine baza ba belge eloko liboso na logo le équivoque wana kolobake ba ko refoule e bolongola yango parce que batu mingi ba taliba bazo faire circuler ba image o Wayambo ba nanya ko refoule Wayambo yemo ko na za blindé. Azana un passeport réfugié, il y a un réfugié rouge, il y a un vert, bleu, il y a un noir, bleu comme ça. Il y a un pour un tombeau qui a mis ça. Bon, ça va être bien blindé. Ceux qui ont un problème à un poto, à cause la nana européen. Bolongo la bino na Makambo la bino à Congo wana. Na lingina expliquer bino pour le moment place ni tozali. Wayamba si a beti gouvernement à France. Na ba pays to e bombani na sima na ba président bino po bozo mona kaka ke procureur de la République française muto telema baza e bele na sima procureur wana baza e bele to si to betu bango premier round na lingina ibisa bino deuxième étape ya deuxième round et loko nini ko salema yango to loba peuple zaïrois mardi oyo biso tout ozana Paris deuxième round na gouvernement français et eza Wayambo. Donc, peuple congolais, mobimba na gouvernement français, des autres les casco mardi, ça veut dire, oh, bon, mon que ça qui lobby, jugement à lobby. Wayambo a gagné procès, a gagné, bah, il va libérer. Juge à lobby, va libérer. Mais procureur, quand on dit procureur, ça veut dire, c'est la France. Et ça, il appelle
eza d'accord te na jugement wana te esali appel selon procédure na bango ndenge bakataki wana donc ekosuka wana te bapesaka chance na cas adverse, ça veut dire procureur de la République, ça veut dire français pour wayamba azosamba ndenge na français azosamba na français azosamba te na mutu non eza état français nde ezokosambela na bokechu bango siko basepeli te na jugement ya juge alobi balibere ye état français elobi ke non il faut bakanga ye basali appel yango moni lobi biso tosepelaki toyebi sino ke balibere wayambo mais na procédure ya français il fallait kozela 10 heures kotala soki procureur a réagir procureur a réagir a rejeter décision ya juge et tozokende siko na deuxième jugement na deuxième jugement ça veut dire bandeko bomona kaka teke oiza procureur wana te bandoki ya ba pays ya bino ya Congo ya Rwanda bazana sima ya ba français bazana sima ya ba français bakanisi ke il faut ba clouer les monuments ya combat oyo tango toyebisa ki bwa ya baza monument botinga komona kaka procureur a boy bare non 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 gouvernement na bino ya Kinshasa eza na sima gouvernement ya Rwanda eza na sima bazo lukaka ba étouffer wayambo o tozopesa bino za ba vraie information to boyo kokota na ba détail parce que tozana na bango na bitumba donc jugement ezoleka mardi bande ko la biso ya France mardi oya lingaka wayambo senga na musala parce que pression na bino et ko sala que jugement ne faut pas kata yango bien to gagner bango na premier jugement na première étape wayambo ba yisa libérer nini procureur de la République ça veut dire France et boy yango ezabo mardi jugement et disusu ezoleka entre wayambo na gouvernement français na gouvernement français boy bake simanae Congo ezali na Rwanda baluki wayambo na bavoi tout bazuyete bake kola musa dossier moko epola ya kala bakaisi ke ba ukanga wayambo peuple zairwa bande kona biso ya France ndeko na nga ya France mardi biso tout na 9h tozana Paris boyebi place wana na ebité place à vous expliquer mais oya lingi vraie précision ya place jugement le cas qui lobby bobenga maître bola akopesa bino ba place donc mardi bande kona biso boya ka ndenge tosala ka manifestation pression na bino il faut ba libérer wayambo parce que aza victime ya amour ya peuple na ye aza victime ya défense ya peuple na ye wayambo ateki drogue te aibité et loko bazoluka ko étouffer pression eleki ba monike azali icône aza monument ya combat oyo yango monike ba olukele problème na sima na ye gouvernement ya Kinshasa ezali Rwanda ezali na sima bazoluka tout ba étouffer ndeko na nga olinga combat partager mission oyo donc mardi tozo beta bango deuxième KO. Mardi, jugement ezali entre Wayambo, ça veut dire les Congolais, na gouvernement français. Bandeko. Ezali, eza Wayambo te. Eza résistance, bazo lukaba étouffé yango. Na sima ya Wayambo. Beki soki tolongoli Wayambo, na sima eso, ya sima maître bola, na sima ba combattant mosusu, o baza na Paris partout, to étouffé bango. Peuple zaïwa, eza problème à qu'on néglige te. Mardi biso tuna 9h30 tozana Paris bobenga bato a Paris ba place ni jugement ko leka ponga na Bruxelles to kutana na soki tozana Bruxelles olingaka wayambo olingaka combat parce que baza ko viser de façon bakanisi ke ba ko étouffer combat oyo ndeko na ngai makambo yo leki kuna lobi wayambo beti ba français ka au debout pour kuna eza ba état de droit eza état de droit juge azana parti prité juge atali dossier ya wayambo eza vide abi to kokanga mutu te oiga Pilate nenga sokola ki makambo ya Yesu lobi na yebi makambo te me bandoki kaka bazobomba na sima bo garder tama quelques jours afanda kuna yango tozolo ba bandeko pression na bino ya mardi biso tout tozo kende na deuxième étape ya jugement oyo ko sala ke ba lo tango juge wana kokata mardi wana wayambo ba il faut ba libérer ye parce que aza innocent donc ils ont la preuve mon côté que batinde la lettre à mona yango ba na preuve mon côté jugement les gars qui lobby a gagné juge a décidé de libérer mais ba kadia Kinshasa na Rwanda ba bombani na sima ya ba français na sima procureur ba obi bo garder nano
bayebi ke ba garder te kuna po peut-être ba okanga été bazo sala ndetu moralement ba bouger ye aza pe na prison te aza na centre fermé centre fermé za kapona bato ba ozongisa bango na mboka na bango mboka wa yambo eza Belgique po aza réfugié politique na Congo akoti onyata te ba fansi na centre fermé po ba zongisa na Belgique muto azo ebisa bino ke ba kozongisa wa yambo na Congo aza muto lokuta po na ndenge ya normal boye wa yambo ko nyata Congo te akonyata te parce que passeport na ye ezo permettre te po akende Congo. Ils ont permis de traiter à quoi comme la bamboka tout na Congo te. Ce que bobino bokanisi ke ba français ba ko violer loi o ya nini à Genève ba kanga wa yambo ba kende ko livrer na Congo na pouvoir nini wa yambo za réfugié politique reconnu encore za actif ba tout ba yebike ba institution to ya Europe ba yebike wa yambo okolo banano poto. Donc pour vous dire que bande wala biso France 24 aluka ki wa mon mardi makasi à travers Colette Brackman à Senga qui France 24 qui nduluka wa yambo ba comme aza prisonnier pour le moment moi ba sala interview ezate omoni ba luka ki bazui mettre bola moi pour il fallait ba localiser place azali. Je pense que après sortie naie ne ba ça tout ba lobisaye mais ba luka ki muto aza na détention moi ba lobisaye zate donc botala na niveau France 24 a luki à travers Colette Brackman muto senga kike bokende kuluka bo interviewer bande ko boye bisake boye ba ke grandeur ya wayambo et bouger monde ba politicien bele ba kanisi bazo sepela yo ba kangaye to ebisi bino ke wayambo za ko bima liso en force donc akozongela bino na force moko. Bon, quand ça te babilo comme intimidation na bino ko bangi sabiso. Toko zalaka na position na biso ya violence, ya maloba mabe contre bino bato bozo boma peuple wana. Peuple zaïrois, mardi biso tout na Paris. Ce que un message on de kolanga partager ango. Toza biso na ba guerre wana, eza guerre ya Congo, ya ba oyo baza ba victime ya violence, baza ba victime ya ba massacre, ça veut dire à travers Wayambo, oh yazako bimalokola ambassadeur, ya koloba vérité pour le moment, pour la massacre na ba viol, bazolinga ba étouffé ye. Ya ngomoni tie na sima ya France, vous voyez que France, aza pire muta Kagame, aza pire muta ya Chilombo, bazo kanisa ke na sima na bango ba kobomba na France eza état de droit. Na état de droit na ba ko juger yango ndenge sengeli lobi nano to beta ki bango ba lobi ba libérer bango ba boy, ba sali appel. Na appel wana biso toko beta bango yango mardi bande ko na biso o nyoso alingaka France et alingaka congolais o nyoso ayebike bazo boma peuple congolais o nyoso bazo violer peuple congolais et wayamba lobelaka surtout ke ba viol ba massacre liberté en mboka wana toza sous occupation soko olingaka Congo olingaka wayambo ndeko na olingaka Congo mardi biso tout na 9h30 jugement ezo sala masabiri deuxième round biso na ba français. Ce que vous faites dans le monde, vous êtes complice. Ce que vous faites oye mardi, vous êtes complice. Mais ce qui vous en a kanda, il y a bateau bazol sepela na kokufa, ça veut dire mardi, boye bake nasima procureur wana Kagame a bomba dikuna, nasima procureur wana Chilombo bomba dikuna, nasima procureur wana ba président na bino ba parti politique. Oyo ba mona kawaya ba dérange bango ba bomba ni na sima ya makambo wana po ba étouffer, boye ba lo bakay. Peuple zaïrois, message est que mardi ezali le 25. Entre temps le 25 wana, toza pena jugement mosusu awa. Ngana wayambo. Makambo tomatisaki drapeau na ambassade. Toza isu convoqué awa. Peuple bozo bona comment tozo se sacrifier pour na bino peuple na biso. Le même 25, toza na jugement awa, ça veut dire ngana ko se déplacer pour na moni bato ebele, baza ko se poser ba question et soit été ngana salaki. Mais le 25 il faut na représenter wayambo awa nanga moko parce que biso mi balé lisusu ambassade ya Congo et fundi biso awa. Le 25 il faut to samba makambo automatique drapeau ya Zaïre na ambassade na bino. Ça veut dire ngai na Paris soki bomoni ngate boka mate parce que toza na jugement mosusu awa ngai na wayambo ba convoquer biso nani apportaki biso plainte ambassadeur na bino ya Congo. Ambassadeur na bino ya Congo apportaki biso plainte. Ndenge to kitsa drapeau na bango oya ba génocidaire to matisa drapeau na biso ya Zaïre donc c'est normal bon mon angate
il faut se représenter dans l'ambassade pour défendre l'absence de Wayambo. Nangai moko, to ebine to koloba de façon pour pas repousser en moto ya ko samba biso mi balenzela moko. Mais mardi wana, ndeko nangai, biso tout na Paris. Biso tout ba na Paris toko beta ba français jour wana Chilombo ko betama Kagame ko betama. Bokomona mardi tozo bima, Wayamba zo bima libanda. Muto biso ko sabino tepo, bazana preuve moko te. Bazana preuve mon côté, il y a un moment qui to beti mango na première étape. Exact. Na deuxième étape, il to beta. Ceux qui bon temps bon mona wa bimi wa bake a gagné Chilombo, a gagné Kagame, a gagné na ba français ba Macron parce que eza machine mobimba. O e sali ke ba sangani ba bomba ni na sima procureur. To ba sala tout ba tout fait vérité. Mais bazana ba élémenté. Bazana ba élémenté ba luki ba piste tout o ba ko kanga Wayambo ba ko kite ba ko bimisa dossier à 2015. Le pauvre a mon même lettre en côté. A mon lettre en côté interdiction na au Kenya na France. Yango ba ndeko tozo ben sabino mardi biso tout na Paris. Ba Taliban to ko s'occuper na bango après. Soki to bimi Paris to s'occuper na Taliban oyo Kagame a moneli bino lokola ba nyama président na bino za bolole bino ba Taliban. Kagame a lobeli na France 24 a lobeli na TV5 et les qui sont na ba BBC a manqué président na bino respect, a manqué peuple zaïroite, a manqué président na bino respect, mais tala président na bino au moins à répondre Kagame na ba télévision a minene wana a ke ko lobeli na top Congo na Congo lâche. Mwa oyo ake oganga na lupango na bango. Libanda moninga na ya lobeli na France. Chilombo soga zake mobali fa réagir na France. Mais ake lobela na top Congo. Ozomo na teke azalash. To si la na makambo ba français, ndenge bobomba na sima ba français, to zozongela Chilombo. Kana Kagame a manqué ba tout respect. Le seul homme oyo est capable de faire face na Kagame, eza Wayambo. Pour Wayamba qui a répondre Kagame avec impolitesse na wana Wayamba qui na piste impolitesse avec Kagame boy sabino na ba président na bino tout ya ba parti politique nani abimisi mutu asala face na Kagame nani boy sanga ke nani oya bimisi mutu asala face na Kagame bango tout ba koti mikila bango tout ba kangi minoko est-ce que bino bo passe bo kanisi ke soki Wayamba za la kalelo libanda libre. Je pense que Kagame a une réponse. Il y a un mboka ne senga biso il faut to zoya moto diriger. Kagame muchopi ya Kagame asali ba bêtise autre que ça là. To kangi une frontière, to rompre une relation diplomatique. To kangi yango. Congo gagnaka nini na Rwanda. Congo gagnaka nini na Rwanda. Exactement. Comme président la bino za lâche a koki kozwa décision ya mibalité. Mais biso na tour na biso. D'ailleurs, avant même tour, tant que tu na Congo, tu kangi frontière, on coupe les relations avec Rwanda. Il faut renégocier relation. Il faut renégocier avec des conditions. Un Rwandais pour quitter le Congo, il faut un visa. Bozo bazo sakana bino, bato baza capable de défendre le Congo, le ba Wayambo, bozo sacrifier. Peuple zaïrois mardi biso tout na Paris. Boto kende kuna il faut to bimana Wayambo toko gagner bango mardi ndeko na ngoza kana Paris bande ko na biso ya Starcell bande ko na ya biso ya France mon ba jeune oyo penza oyo yemo ka lobake qui fait les malins bo fanda na manda côté boya ko défendre leader oyo ya défendre ka peuple zaïrois aza victime ya amour patriotique oyo aza na ngwa envers peuple na ye aza victime ya ba mama oh ya ba maman baza ko violer aza victime ya ba maman ya bana mike bazo boma Wayambo aza ko défendre ba valeur liberté à peuple zaïrois yango to senga ba jeune tout ya Paris ba wesh kasu ba minga ba wesh wesh ba petit la biso de ba français ba bino de ba wesh yemo ka lo ba on Paris pas Paris donc ba jeune à Paris oh yemo ko ba bozaka espoir na ye bozaka espoir de Wayambo ya ibisaka ke tu fais le malin tant on bika tu fais le malin double patte Wayambo kontaka na bino ba jeune donc boya ko défendre Wayambo mardi hein
espoir de ouais mboza ba jeune wala tu fais le malin alobela yango donc ba jeune tu fais le malin ba wesh ba maman ya Paris ba papa ya Paris bandeko botia baleki parce que bandoki bazotia bato omona o baosepela na émission te botia baleki ebele po bakata émission te botia baleki ebele bandeko botia baleki ebele bazosignaler po ekoma lokola émission moko ya n tribal botia baleki ebele ndeko na ngai yapuye mbangu po awa déjà ozolakisa ke bakadi ya bakoti awa ebele bazolinga émission ekata bandeko botia baleki ebele domine bango Davina lobana na melano mai po biso na bino toza na bino lobana yesi ko alobaka anglais alobaka français alobaka espagnol tiko to lobela bino mais kimongo a évité lobela ba mona français ba yoka ngana zozonga la bino. Alors bonjour peuple congolais, bonjour à nos papas, nos mamans, bonjour à mes tantes, mes frères et sœurs. Mon oncle a déjà tout dit, donc Papa Isso, le commandant Isso, a déjà tout expliqué. Nous, on est rassurés, donc on s'inquiète pas parce que déjà de la première partie, ben, les juges avaient décidé que voilà que papa est non coupable, donc qu'il devait absolument être libéré. Nous, tout ce qu'on voudrait vous dire, c'est que soyez fermes. Ne suivez pas toutes les informations qu'on vous donne sur les réseaux sociaux. C'est que mon oncle vient de vous dire, c'est la seule vérité. Papa va très très bien. Ce matin, j'ai été au téléphone avec lui. Il va très très bien. D'ailleurs, il a dit de vous dire bonjour, Kalingi Bino Mingi, que Nyosoane Zapona Bino Azanaye très 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 bien. Donc, mardi, c'est mardi, hein, Papa Isso? Mardi, oui. Donc, mardi à 9h30. Donc, allez les retrouver à Paris. J'ai pas l'adresse, mais si vous avez besoin d'adresse, vous pouvez contacter Papa Christian Bola à Paris. Donc, il vous donnera toutes les informations nécessaires. Et donc, voilà, nous, on est vraiment très, très rassurés. On s'inquiète pas parce que la victoire est certaine. La victoire est certaine. Mon père n'a rien fait. Il n'a rien fait. Comme j'avais dit la fois passée, il est juste victime de l'amour qu'il a pour son pays. Tout simplement, c'est l'amour qu'il a pour son pays. Mais ne vous inquiétez pas, la Bible déclare que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Nous sommes une famille au-delà des avocats, au-delà de tout. On fait confiance à Dieu. Et notre Dieu est juste. Une chose est certaine, il ne nous laisse pas, il ne va pas nous abandonner. Et donc, moi, je suis en paix. Mes frères et sœurs également sont en paix. Donc, on ne s'inquiète même pas. Donc, ne vous inquiétez pas, ne paniquez pas. Ne soyez pas agités parce que tout va bien se passer. On a déjà la victoire. La victoire est dans notre camp. Donc, laissez les gens parler. Parce que les gens aiment beaucoup parler sans pour autant connaître réellement la réalité de choses qui se passent vraiment pour mon papa. Donc ne vous inquiétez pas, papa va très très bien, il va très très bien. D'ailleurs, dès qu'on va finir le live, je vais le contacter à nouveau pour lui dire tout ce que voilà, je vais lire vos commentaires pour vraiment lui rendre compte de ce live. Donc il va très 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 bien. Ingeta, Bouquet, tu sais, un homme fort. Bouquet, tu sais, un homme de foi. Lui-même, je l'ai appelé, il dit Davina, nazo bangelo côté, naza Daniel. Donc, lui-même, il est tellement fort, il a le moral tellement solide que, voilà, laissez les jaloux parler, laissez les gens parler. De toute façon, les gens parlent toujours. Dans la vie, il faut savoir une chose, il y aura toujours des personnes qui vous aiment et il y aura toujours aussi des personnes qui ne vous aiment pas. Le plus important, c'est se concentrer sur les personnes qui vous aiment parce que, voilà, c'est comme ça la vie. C'est comme ça la vie. C'est pas tout le monde qui pourra toujours vous aimer ou vous soutenir. Vous connaissez le combat de mon père, vous connaissez l'amour qu'il a pour son pays, vous connaissez combien il s'est sacrifié pour ce pays. Donc,
à vous maintenant de le soutenir par vos prières. On a juste besoin de vos prières. On a besoin de votre joie. On a besoin. Donc ne vous laissez pas abattre, même si les gens parlent, même si les gens disent n'importe quoi. Ne vous laissez pas abattre. Il est déjà libre en fait. Il est déjà libre. Là, c'est juste la procédure administrative, c'est qui est tout à fait normal. Mais on ne s'inquiète pas. On ne s'inquiète pas. Si nous-mêmes, ces enfants, on ne s'inquiète pas, on est là, on rigole. D'ailleurs, ce matin, on rigolait même ensemble. Je l'ai taquiné. Donc, pour dire qu'il va très bien. Il va très bien. Et maman Didi aussi va très bien. Je suis en train de lire vos commentaires. Maman Didi va très bien. Vous savez, moi, comme je vous ai dit, on est vraiment une famille qui croit en Dieu et comme on aime souvent dire, Dieu est un très bon papa et Dieu va agir en faveur de son serviteur, en faveur de son fils et donc voilà, donc merci encore pour votre soutien, merci pour votre soutien, que Dieu vous bénisse, Papa So. Je sais pas. Bon, aujourd'hui, je ne vais pas trop parler parce que, voilà, je vais pas trop parler parce que pour moi, la victoire est déjà certaine en fait. Le fait de parler, donc pour moi, la victoire est certaine. Papa va bien. Déjà, la semaine prochaine, il rentrera chez lui à la maison. Bandeko bozala influencé te na ba biloko ba taliban wazoloba wana. Ba taliban za déjà épuisé. Il faut ba répondre nano na gouvernance na bango 3 ans yango basali nini. Kagame a manqué bango respect basali nini. Bokecho azako bondela peuple. Ba taliban bosila na makambo nzalo ekoti na Kasai. Bosila na insécurité za na est. Sujet à Bokecho a déjà héros national. Vie ou mort, Bokecho il a fait déjà son histoire. Mais yo, au mot tala nano à venir à bananao. Bokecho banana va réussir. Bokecho a réussir banana ko faire réussir banana ba sala ka batanga. Bokecho a un souci à bana ya Congo. Bana oto benga bango génération les 17 mai arrivé à Afdel. Bayebi éducation te bayebi courant te bayebi kimia te. Bokecho zo bunda po bana wana quand même ba bénéficier na kimia. Depuis le 17 mai, bateau ba Rwanda ba ya 1997 96. Ti lelo peuple azo connaître kimia te. Bana babota minase ba viol, babota minase minduki, bana babosa minase ya nini ya nzala. Bokecho azo lingande makamba na ezo sila. Bokecho bana ne ba réussir. Bokecho bana ba lia ka bien, mais au contraire, il se sacrifie pour d'autres enfants. Bokecho ana bana ebele ya Congo tout ba bana na mais azana bana na biologique, mais tant que pas un papa au Congo, alingi bana na peut pas bénéficier d'éducation lokola ya bana na. Est-ce que ça n'est lo comme sous eleki un homme qui se donne pour les autres? Il se sacrifie pour les autres. Nanyango ko salande. Lilo Bokecho ana prison. Nanyango tika bana na pendant ceux qui 4 jours, au mona bana na été. Mais andimi pona bino bande ko na biso. Ba Kinois. Bo telema ba Kinois. Bokecho aza victime. Il y a vérité. Aza victime. Il y a amour. Il y a peuple na ye. Bokecho aza victime. Il y a koluka indépendance. Il y a peuple wana bandeko. Bo bima lokola ba jidate. Bozo sacrifier de kona bino. Muto azolo baka vérité. So ki afinga kapona cause moko boy. Baka lokola ya Kagame. Est-ce que Bokecho soka abete la Kagame maboko? Abete la Kagame. Combien de bateaux na moni ba bengi bazolela? Kagame a manqué son respect. Donc il fallait que les hommes comme Félix et dans les Bokecho, parce qu'un voyou comme Kagame, il faut des voyous comme nous. Bah on répondre bien. Bah Jean-Pierre Bemba ba Koti Mikila ba Katumbi ba Bemba ba Ngotu ba Limwe. Nani wako sala face na batoroka ba Kagame ba Kanambe ba Félix. Il faut biso. Yango tout ça mardi ba ndeko na ngai. Ndeko na ngai ya France. Ndeko na ngai donc ba ndeko na ngai ya Lille, ba ndeko na ngai ya Paris Mobimba. Ba ndeko soko lingaka Bokecho, bolanda ba direct maître bola ko sala ko pesa mino adresse parce que ngana na parité tokutana na 9h30. Il faut ba français ba yebake Bokecho azali déjà monument ou doit défendre droit à peuple zaïrois, libération à peuple zaïrois. Yemoko mi benga ka libérateur. Libérateur mi benga il faut le peuple en la libérer. Ami benga ka libérateur il faut libérer peuple wana. Je pense que le jour peuple wana vous a libéré
bokomona ke bokechu mboka na kozala gérer koleka même intellectuel ezaka kia comme président et faire kozala circuit ya bato diriger mboka wana bokomona changement parce que biso tokondima jamais peuple wana baboma ye tokondima jamais peuple wana ala nzala azanga kura azanga mai objectif ya lit na biso yango wana il faut to libérer peuple wana ayeba droit na ye peuple bato baza wana ba même devoir na bango te ba peuple ayebi droit na ye te ba pimela bino mai bondimi ba bimisel bino soki ramps bondimi ba pimela courant bondimi mais boza peuple albaka peuple ya ndenge nini lelo bokechu akufeli peuple ya ndenge nini po botele mabande kona ngai boyokela bokechu mawate boyokela mawate bokechu boyokela mawate bomiyokela nde bino moko mawa est-ce que place ozana courant ozana mai omoni bokechu place azana prison aza kolia bien koleka yo moto za libanda na Congo omoni bokechu place azana prison po yo kosepela baka ozana Congo zo sepela bakanga ye bokechu aleki yo moto za libanda na Congo na vie place azana azolia bien azana téléphone azana courant azolala bien mais yo moto za na Congo za libre oza koleka prisonnier azana prison bokechu aleki yo moto zo finga ye na Kinshasa bakanga ye aleki yo na prison place azali aza koleka congolais aza libre na Congo dites amen. Oui, un prisonnier en France. Donc, Azana vie à bien pour les Congolais qui est libre au Congo. Oui. Après, bino bataliba. Bande wa bisa Kinshasa. Bozo netinga bofinga langa Rwanda. Bande ko shi votre frère. Nazande la bilo. Mais boye ba ke ba Swahili obolo baga. Namoni mo bino ba Swahili. Bozalo kola ba Rwandais. Mais na eko sala ba analyse, na to so na ser na biso moko. Na biso na sali ba constant, na sali ba analyse na monique les Kinois ce sont des Rwandais. Na comprendre que ba Kinois baza ba Rwandais. Je vais vous expliquer. Comment ça se fait que bato ya est au votre tarake bango baza lokola ba Rwandais baza ko linga ba Rwandais te bazo benga na ba Rwandais mais tala na Kinshasa comment bino ba Congolais ministre la bino soki agriculture wana soki nani soki masaro soki nani na ibi atayete bo comment ça la fondation ya mutu Rwandais wana bozu masa Félix Rwandaise bo sale fondation mais bo kende na beni na Butembo soki bo mona ba fondation wana exacte ba lingi comme na ba Rwandais te. Moi je pense que les Kinois ce sont des Rwandais. Pour Kinois azo betra kanambe maboko kanambe kende na Butembo na beni soki ba obetele maboko baje oyo ba Rwandais bosa na Congo na est ezo le kate ça veut dire ba vrai Congolais ba tu est. Les Kinois ce sont des Rwandais parce que Kinois alingi Rwandais Kinois alingi obeta Rwandais maboko Kinois alingi komona kanambe so kanambe o muto abomi bino ko mo betele maboko. Les Kinois vous êtes des Rwandais bata est o botritango ke ba Rwandais c'est faux parce que muta est alingi Rwandais ta bino moko bomoni makambo lekina ba beni na Butembo ba bengani Monisco po ba Monisco aso protéger ba Rwandais mais bino na Kinshasa boza ko betela ba Rwandais maboko bozo komisa ba Rwandais muto abomi bino violer bino surtout ba Taliban komisi Kagame a beteli Kagame maboko toza ko ibisa mino ngamu to ko sa charger na bino ba Taliban bino même njikwambila we wa Taliban njikututa jintumudiso na olobisa biso peuple zaïrois mobilisation en plus mardi biso tout okuta na Paris onyo salinga Congo onyo salinga Kabokechu onyo aza ko défendre aza souci ya bano ba olala nzala o ba zolo la libanda bande ko na biso na moni muto walo bija Davina je t'aime oyana ba je t'aime ba lokuta te pour la moni je t'aime na wana ochina rouge ya kerboye keba la yo to wana makamba Bokechu. Comment je t'aime après? La moni muto walo comme là je t'aime ce qui est général ce qui dit je t'aime na wana yakana no marti défendre papa ya Davina après je t'aime na ye après naza to balingaka c'est normal le langai donc merci mingine bolingaka bana Bokechu bolingaka biso mais tozo senga na ndeko tu oya lingi Congo mutu nyoso aza omona ke cause ya Bokechu za juste mardi
tokuta na Paris na justice na 9h30 oyo ayebi adresse te bosala tu boluka bato ya France bakopesa bino ba adresse juste boyeba ke mardi eza kao debout tokobeta ba français parce que na sima français Kagame na Chilombo bara bomba na sima. Pourquoi bino batakisha sa bo bomba na bo bimisaka face na bino bokecha finga ka bino mi pourquoi bo porter plainte te bokecha finga kanambe afinga Feliti mais bokende ko porter plainte bino moko bo bima boyeke toye ko porter plainte. Pourquoi bozo bomba na sima France batakisha sa bozo bomba na sima France bozo poussa kamoto bo garder na nazo bo bimisa face na bino moko bo porter plainte ma finga boni bokecha fingi bino pourquoi boko porter plainte te Kagame ba finga bino ba fingio porter plainte contre bokecho botika ko bomba na sima ba français na procès moko bidon bokanisi ke bokanga bokecho mardi bande kolangai boya ebele il faut to défendre bokecho donc mardi biso tout na Paris parce que mardi nde bokecho akosamba lisusu face na procureur wana beli ya France pour ba libérer bokecho aza libéré mais procureur wana sali appel pour bokecho a basamba lisusu. Merci mingi na ba onyoso ba bazolanda biso, merci na ba lekoto ba partager ba site nyonso oyo zui image oyo mutumo ba poursuivre bino azate zwa image yo tia na site na yo partager yango. Je pense que Nzambe akosunga mutu nyonso oyo akozala lobby et mardi kuna toza toujours message na bino to ezo komama awa na oyo afingi tokokomisela wa yambo ke ofinga ki wa yambo po biso to ba démocrate na oyo akomi akomisi wa yambo asambele pona wa yambo ba message to ekokoma Nzambe apambola bino Nzambe abatela bino bokecho za leader icône lobby bokoyeba valeur na yeke bokecho azaki élu de Dieu et tozo promettre bino ndega yebisaka bino ke aza libérateur et toko libérer mboka wana. Dites amen. Ingeta. Nzambe abatela bino. Bonne journée.